Je vous aime, je vous adore, mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, par la grâce de Dieu, ça ira. Biso tolinga toujours cause na bonne humeur na chaîne na biso. En tout cas, tolinga toujours et simba. Ah oui, simba kakaka. Soki lelo simbité, je vous assure que lobby et ko simba nangolo nzambe biso abata foi. Merci beaucoup d'être connecté. 100% analyse et sa émission Oyotoye la Rabino Ba News, Oyo Leka, partout. C'est pas seulement dans la communauté congolaise, Oyo Leka partout. Et puis tout ça, le rappel analyse, il y a des sujets différents. Otomonaka, il y a ma solo, dans ma vie quotidienne, il y a tout. Oyo Leka partout. En tout cas, Ngai Bibiche Mbombo Plasma, naloba na bino ba abonné nanga soki nazui grâce ya koloba devant bino bozo kota pe bozo yokanga, ce n'est pas que na leki bino na mayele, non, na sa spécialité, non. Ezaka grâce on nzamba pe singa na sala moi audio oyo po bino pe bo sala nini boya po bino pe boyoka to échanger na bino na ba commentaire, espace commentaire wana eza juste pour na bino mundele a sala espace commentaire wana po youtubeur ou youtubeuse a solo la na ba abonné na ye espace wana basala ngo na bino bozo landa biso bo commenter mais ya kofinga ndete s'il vous plaît ya kofinga te po ya kofinga nga na za soko fingi nga mabe na bloquer na nga yo au moins na su bloko na nga te na bloquer na YouTube na nga po na éviter soit te na lobate. Merci beaucoup. Bomoni sujet na biso en fait bomoni titre, excusez-moi, bomoni titre wana ndenge na komi to lobela toujours la sœur Eunice. Batu mingi bakomi en fait ba compatir na la sœur. Ba compatir na sœur Eunice, en tout cas ce qui est arrivé à la sœur Eunice. Voilà. Avant de continuer, on souhaité non happy birthday, joyeux anniversaire na bato bazo fêter lelo. Tozalaka toujours l'habitude ya kosala ngo na chaîne na biso. Mes condoléances là-bas au union so baza éprouvé ba perdre ba être cher na bango. En tout cas, je compatis avec vous et courage là-bas au union so baza na ba stress, baza na ba problème moko boza très difficile et luka solution. En tout cas, courage na bino, je vous dis solution ezaka et pas nzambe. Ba baza na ba hôpital, bonne guérison. En tout cas, biso awa kuti ma chaîne na biso tolinga toujours to sala ngo bongo parce que je ne sais pas na condition nini oyo bino bozo landela ngai. Je ne sais pas en hôpital, ozana musala partout oyo zali, en tout cas vraiment nzambe abatela yo. Voilà, abonne-toi surtout kobosa na te, tchak like na yo et puis cloche à notification juste ou appuyer wana pour anytime na tche émission aux une notification. Merci. La sœur Eunice, tu es belé, compatir naye. En tout cas, je vis beaucoup de commentaires. Tu es belé, compatir. Babi, non, non, non. Sœur Eunice, Zamba batela yo, tambola kana kobanga, Zambe et tout. Mais, eloko oyo yo olinga ki osala, il fallait dénoncer. Il fallait dénoncer batu oyo, benga ki yo wana, comme producteur wana. Parce que producteur wana asalaka na ba musicien chrétien ebele. Na ebité bato mususu ba comprendre te jusque là. Non, nous avons répété quand na mukuse parce que bato ba koti émission première fois ba comprendre, pas bato mususu ba comprendre te. Sœur Eunice ayembaka, wa yembaka liziba, wa yembaka témoignage. Akute na producteur mo baza na posa produire ye. Na lo baka na mukuse, mais mutu il a fallu produire yoana aza mutu a mabe aza mutu ba science occulte. Vous comprendre. Mais mutu a déclaré que na eda ke batu ba collègue na yo ebele atangi pe ba komo ba musicien chrétien ba yeba na ba osa pe succès ba sina mibali atangi komo na ba tala tel boy na memaki na poto tala tel boy na produisa ye boy atangi ba komo na bango nde siko ayebise ke non soko za na posa na produire yo na memo na Angola en fait na memo na poto na salelo na salela yo tour d'Europe na betisa yo partout. Ndima makambo nga no yebisa yo répéter ba des phrases.
je ne travaillerai pas pour les autres. Et là, en tout cas, je vais excuser, il y a deux phrases qui a répété, mais il y a oyo mi balewana tellement le baki ango rapide na kanga kité. Et c'est ce que le bit des phrases oyo au continue église nanga ono sambela. Il y a sambela kan église Jésus mère de Marie mère de Jésus. Donc au long en église au sambela wana o ya en église on en sambela Jésus mère et Marie, mère de Jésus, excusez-moi. Jésus, mère de Marie. On répétait des phrases. On répétait et s'il au monde a succès na yo et mata partout. Au monde a oyoza osé le côté. A proposé ba contrat, il y a $100,000 et en tout cas biloko belé en plus bateau bazaki na bango a ebisi bango que non. Pour atika ki batu libanda kota ki na restaurant bazo solo la. Na ebisi bango téléphone libéré tellement biloko wana bayebisaki ye esali ye émotion akokita komo sambela na mutema aoluka soko façon abima libanda ayebisi bango ke en tout cas na tiki batu libanda na bima na libéré batu wana nde papa wana ayebisi ye non don't worry na peso $5,000 obima libanda opesa bango bafuta transport tellement babanda okende na bakote bakinga sani kuna habité papa mbongo wana ezebele merci mais tokutani ba liboso toyebani te na kozwa mbongo wana te tellement papa na proposa ki ye biloko ebele et ça les vertiges à comprendre que papa oh aza muto misala mabe ndesko ando luka façon nini abima na place wana abengi service moko boye a signaler yebisa pasteur na ngai na babato na tiki libanda naza en danger awa naza malamu te yebisa bango ke na problème ba prier pour na ngai service ana ke libanda ayebisi bango et après wana papa wana muto misala mabe a libéraki la sœur Eunice ayebisi en tout cas na pesio 2 jours kendo réfléchir soko réfléchir comme ça ya ko pesa la réponse pour naza pour ça na tambiso mokili mobimba yebisi était nde naza benana ba contrat en Afrique du Sud na contrat en Angola en tout cas na ba poto pe na ba contrat ote na kotambisa yo en tout cas ozo mata et tout sœur Eunice abima na émotion akenda nde na chaki live wana mobimba soki bokoti ba ono bakoti te bokota bomona on na chaîne na ngai bato siko ba commenter balobi sœur Eunice asalaki mabe il a fallu à dénoncer ba pasteur wana ceux qui ba pasteur ceux qui producteur atanga kombo na bango pour sauver les âmes atanga pe kombo ya batu oyo o bakendaki pa papa wana ba musicien chrétien to ba chrétien musicien na ba te to benga bango banani po différence ya banzembo bazoyemba surtout na générique différence ya bango na Zaiko na Jibem Piana ou Ranson ezate bato mingi ba déclarer ki bongo. En tout cas, moi je vous dis de ma part, c'est pas facile hein. Parce que au dénoncer bango que tel musicien boy akendaka et pas bato et pas papa wana. Pour papa naza muto misala mabe. À ko dénoncer c'est bien à se libérer, mais toute vérité n'est pas bonne à dire. Il y a d'autres choses yo roloba yo kanisi lokola olobio se défouler hors otumbi zamba. Et luke lo ba problème. Manix ye wana ti bobi Manix baza ba problème na fali hein. Alobi vérité na ye. Mais vérité alobi a se retrouver na tribunal au samba. Alobi na ye oui asa friko loba mais et comme procédure ba banda ko samba. Même la sœur Eunice a ko sa langote. Pour ceux qui a lobby, c'est que non ami luke la pe ba problème pe ba combat a ko loba dénoncer. Mais bato wana ba retourna et ba ko porter pe plainte. Ayebisa bango. Est-ce que c'est vrai? Il y a mona ki bango kuna soit ba ya na ba preuve. O ela kisi ke bato wana baza na kati ya bisala mabe. Baza na kati ya ba monde wana. Ce n'est pas facile. Je vous dis. Eza hésité. Mutu muso a commenté à lobby. La sœur na biso ba yembela nzambe.
batika nanu ko se maquiller kolata lokola ba sero ya mokili ba mondaine batika bongo pour différence entre bango na ba sala nzambe zate na bato ya mokili yo ba mondaine ba sambelaka te bango nyonso ba olata ba pantalon bango nyonso bazolata ba maquiller donc différence ezate ba okanga la photo au sentir que non en fait différence ezate à part kaka musique na bango pour eloko wana pe zo attirer non non pe ça ba différents points de vue à bato wana c'est on a ba commentaire na moni oui quelque part ba cause en a tort ou ba cause a peine a raison parce que c'est pas facile hein yeah et ça facilité dans le monde et surtout ceux qui ont marié où tu n'es pas encore engagé officiellement et ça passé au moins moi c'est ceux qui n'a balité à sa star mon bali nyonso akoluka pour ça na pembe nae et surtout ceux qui baye bio na mon bali moko za officialité batu bako approcher au kaka mutu nyonso akoluka ka aya ayeba oza na kati et surtout l'émission moko boye la sœur alobi aza vierge ebi mibalité mais mutu nyonso aza attiré ayeba ka yango tina âge o aza vierge boye pourquoi la sœur Nzamba saleli grâce je vous dis sœur Eunice en tout cas na moni ba commentaire la façon dont batu balingi au sentir mutu aza na mafuta po enano eliboso ayebi mibalité bon senti aza na kibonzambe kati na et puis dede aluka kanzambe na bangomba aluka no délivrance ya vie na ye anytime aza na se ya mabolongo nzambe mais mafuta nzambe ozala te pourquoi aozana mafuta nzambe akoza inspiré nzembo nyonso oyo azosala nzembo nyonso oyo azosala ekozala nini nzembo nyonso ekozala suivi nzembo nyonso ekozala au fait ekozala na onction na mafuta na parce que azwaka temps na ye ya prière yango mona bato mosusu ba musicien chrétien mosusu basila poani bazwa koyemba musala nzambe basangisa ngona kindumba asangisi kindumba na kati asangisi makambo mabe na kati yango mona asali album asali siti mais ça na bato mosusu lelo kaka a garder kaka comme maman Laure Mbongo to ke non na musique chrétienne hein? Comme maman Laure Mbongo a matakate amataka makasi te akitaka makasi te azaka kawana na standing wana Sereni sa beteli solo na ye abeteli solo ne comment est-ce que bando souffrir en plus abimi na 2016 et 2018 plutôt nde abimi na 2018 combien des années presque 5 ans 5 ans depuis abimi mais tabanzembo na isa plus de 11 millions je sais pas combien de millions de views les banzembo abimi ça azana on eloko wana nzambe azana mafuta wana mutu nyonso komo linga abenga la sœur Eunice epa na ye na église na ye ayemba ponini c'est son temps en plus on a bêtisé beaucoup écartonné encore mikolo mundela saleli biso TikTok extrait ka mukebo pour nzembo yebani oui mais sikoyo diable pe akolinga kaka abamba libanga na mango eza ya côté là c'est ça mon kilelo ba bongo non babamba libanga ka na mango eza ya côté là la sœur Eunice niveau a komi wana donc ceux qui aza mérité aza encadré bien te bon surtout ka ba ensemble ça bande konanga bon surtout ka parce que eza bato mususu au monde aye conscient mais aye na objectif moko mutu musu afanda ba lingela ko fona chambo na nganje moi wana il faut na zoyer au cause a peu marié mais ça mutu mususu alalela kayo kusin alobi yo ngana osambwisa yo ngai na kobimisa yo ba onyonso basambwisa bango oyo ba onyonso ba vidéo ebima c'était déjà préparé dans le monde du ténèbre et physiquement il s'est réalisé
En tout cas, nzamba sunga la sœur oyo, nzamba sunga. Donc, au sentir, ata ilobel na ye, azana kibonzambe na kati na ye. Par rapport à la sœur Moussouto Monaka. Au monde, la chanteuse Moussou chrétienne, a tient teinture na moutou. Au monde, ma camazo sale. Au monde, les différentes, na musicien profane. Au monde, la différence, si quoi bilo kwa bongo, bat bako approcher bino tendeni. Ozo yemba nzambe, oyembe la nzembo nzambe. Au fait, tu chantes pour ton Dieu, mais ola lisamisu. Oyembe la nzambe na yo, olati ba pantalon et kanga, olati, oui. Et ça, on bien que là, c'est pas un péché. Bon, en fait, je ne sais pas dans la Bible. Hein. On a bien un verset moko na Bible. Où est péki ça basi bala ta bilamba ya mobali. Ya mibali plutôt. Mais na bossa ni kombo verset ngo. Mais na kala to bando mona ba chanteuse ba chanteuse bando là ta en fait ba voilà ta ba pantalon te. Oh ça la ba clip na ba pantalon. Mais les lots, comme on a là, les pantalons, veste, n'a bien à salinango. Donc mon kilo comme il faut évoluer. Ce qu'on va comment qu'il y a un système qui est notre la conjoncture. Et total la bongo comme un musicien chrétien au côté make-up maman na make-up ya makasi. Nalanda nze moment na YouTube film roboy azapika chrétienne, musicien chrétien. Mais era bandine nze mozo yemba. Non parce qu'on a identifier nzembo eza ya nzambe ya mokili bien ndengeni aza écoute aza ivoirienne ne petit soka za congolaise mais genre ya nzembo ando yemba on dirait nzembo ya ivoirienne wana suko na 30 secondes 40 secondes no luka na identifier nzembo ndenge bandibo eza nzembo ya nzambe to eza banzembo mokili parce que eza on ndenge moko ti na ba 1 minute 30 secondes ne na yo comprendre Kezan Zembo est une chanson chrétienne. Ce qu'on a au monde en habit, ma kamwe komi confondu. Tozoye bate nanya oyembe la nzambe na ozoyembe la mokili rythme oyo ezaya profane to ezaya nzambe tozoye bate. Pona nini mokili ngo komi boy. La sœur Eunice sa sœur a inspiré bato belé. Nzembo na liziba, tu sens texte ya nzembo malobeza na kati parce que banzembo o e biloko o ya tira biso c'est les paroles les na nzembo ne ko toucher muto na motema mais yesu ko aza nango ezo sopana yo kanti bato ba koluka ba détruire te bato ba koluka ba détruire ba koluka vraiment ba kwisa ye aye ndenga mati ba koluka ba kwisa ye ta ba contrat za nango a voyager anytime c'est son temps. Nzamba asunga au-delà de tout, Nzambe asunga ye abala. Pour jusque là, ce qui a bali na noté, il y aura toujours des tentations. Mutu muso akoya le roi producteur, mais azana mission à détruire. Nzamba asunga vraiment abala. Naza sur Bolanda qui témoignage à Sandra Mboui, ambassadrice ya Madjabu. Après ce témoignage na ye, alobaka ye avant abala. Pour abala ka ye pas bala vierge hein. Abaka ye avant bala ba pasteur mingi babande ko éviter ko benga ye na église parce que azaki non célibataire mais sous babande ko juger comme ndumba bando juger on dirait bimana ba pasteur et tout ti suko balité bo pona nini et tout mais toi qui komona mobali na ye alobi que non te en tout cas na ndimi que makambo batu baloba kapona batu. Toute vérité n'est pas bonne. En fait, toutes les choses que les gens disent de la personne, elles aura toujours vérité. Parce que, ayaki ko découvrir que moi, si naye azaki vierge. Et lelo abali, valeur au babande ko pe saye lobby. Eza o ba pese lelote. Parce qu'aujourd'hui, aza marié. Et loko sere Eunice, nzamba sunga ye eza que abala soka bali omona ke valeur wane komata po siko bato ba sa ba pote buzoba opo ba bi ke non azana marié tabali pété surtout na ba vie ya kistar oyo ya mutu oyo oza figure publique surtout mibali kutu moi muke me basi
soko za mwasi e oyeba nyoza star yango mona batumi balobaka basi mingi ya star mibali babangaka bango. Pourquoi? Po mutu muso ko juger oka oza ndumba oza mobali mwasi ya mibali ebele. Or peut-être za yango te. Donc Nzamba sunga ye soki azui peut-être pas za nango ngana bino to ebite azwa molonga ni na ye soki abali valeur ekomata. C'est ça. Parce que musalo pe bonga ki bonzambe ebele o composer nzembo oyembi yango na miso ya bato et captiver pe mitema bato. C'est pas facile, hein? C'est facile. Donc Nzamba sungaye. Moi je vous dis kotanga bakombo ya bato nde bato balobi atanga kaka bakombo ba pasteur ba mbali ba koti na kati baki po soki ka mdimaki. Ou bien aza fi moko boy matérialiste. Po to yeba matérialiste, hein? Bato balinga kaka ko apparaître. Ateli boy $100,000. Contrat moko no ya 100,000 à part misusu. Non bongat. Andimi et au moment où muto a changé et comme le lo comme ba millions de views. Au moment où muto tambola monde entier oyebite à côté na monde wana. Si ko to yeba bango ndenge ni bato basalela Nzambe ya bosolo na ya lukuta to yeba bango ndenge nini ngai na bino. To yeba bango ndenge nini. On a vu qu'on luka ko apparaître te ko luka ko sala te makambo bat ba mona ngai na che ba mona nga na lati ba mona nga na saliboy ba mona wana nde bomaka batu comme ça batu lokoso tellement ba yebi ko olataka soki le on a lati te ba mona ngai bo fona sala tout osa n'importe quoi pour lataka batu ba mona yo pour sala kalika pour plaire aux gens. Non, yango mona batu na ka boye soko za na maîtrise te otali ba monta otala bo nakoya ka esani esana ngo pe lokote ebanda ka boye ba ko yebiso ka tanga ka deux phrases o répéter ngo ka deux fois yo mona ka ko répéter phrase deux fois ça facile pose wa mbongo ozui lobi ba ko yebiso okoti déjà sale loko boye osali sale oko sutuka okomo lexa famille na mobimbo pona nini ko garder ka succès na mbongo et ça vraiment pas Nzamba sunga to cha sœur na biso na mabondeli. Parce que banze mon nyonso liziba yo nanyo oyemba liziba te yo nanyo oyebi témoignage te alobi eloko ona sepela na parce que azana komi kitisa façon de parler on sentir que aza orgueilleuse te abi on Nzamba pe singa ekoki naza na mutuka nanga etambwisa ngai naza pa na ngai en plus bato mwanda mo bayebinga ça me suffit déjà. Soki Nzamba lobi amemanga na poto o memangai a otala mutute o naza nango ekoki donc azana humilité. C'est ça la servante de Dieu. Et c'est que non oza orgueil oza mosala Nzamba oza orgueil osuka mabe bako exposer yo osuka mabe. L'humilité précède la gloire. Oui, c'est ça. Nzamba sungaye Nasu bino bozane belé boyebi la sœur bosunga yepe. En tout cas bato pe bayembi la Nzambe ba musicien chrétien na yebi ki boze belé bozobi ma chaque jour mutu nyonso azana posa koma lokola oyo azana posa koma lokola oyo. Ce n'est pas facile, mais avec Dieu c'est facile avec la vie de prière. Ce qui pèse à ton ayo, tu ne forceras pas la nature. Au monde everything is easy. Nyonso oyo ko sala kozala easy. Oui, ce qui t'a Nzambe koki, o forcer vite. O ko forcer nature te. Nyonso kozala easy. En tout cas Nzamba sungaye na ebike ekosimba. Bato balobi ke non te, c'est Renis, atika maquillage, monde comment nango bon monde évoluer. Et ça cause ça moto tika ko tambola, ko simba téléphone. Pour téléphone, bo eza ba cultiste ne ba sali téléphone. Ça cause ça moto bongo, pour mokile komi nango bongo, monde komi Android. Ba tu so ba komi na ba TikTok, ba pasteur ba na ba TikTok. Ba pasteur ba hotel biso mais na TikTok. Et ça plateforme, ba réseaux sociaux. Alors ça l'année. Et ça bongo. Oh pasteur azana iPhone te. Et ça bon monde des évolué bon. Bon soto bito na babiloko.
au mona bilo mususu o ba voiture to kokota te parce que ba voiture banani ba créer yango banani bandokit o Mercedes o truc marque ni ya voiture au Land Rover banani basalaka soki tolobi tolanda bongo toana monde oyo bato basala makambo nyonso bazosala avion na asali yango otenga naza chrétien komata avion te kasoko za chrétien moto asali avion oyo oyebi avion emata likolo elunga na se emata likolo bato basali yango wana baza banani donc totika ba distraction. Ok, merci beaucoup, je vous aime bien, je vous retrouve next time avec un nouveau numéro. Ceux qui bo sepeli botika ba like na bino jusqu'à la fin, vous êtes là sokoza olandanga jusqu'à la fin tika kombo na yo na ko bwaka yo jusqu'à la fin. Bisous et bye.